tambola na mokili omona makambo bandeko likambo ya somo na Kinshasa. Papa aboyi libala ya mwana na ye kaka jour ya prédote to ya mariage coutumier famille ya mobali ba ekopesa biloko. Papa aboyi libala même jour wana. Pour aller encore plus grave, papa aloki bango atikali mutakala kati bilamba devant bana babokilo epesi mbaimba ya kosakala te mwana na ena bokilo bakimi. Eloko ne saye ki papa akata bilamba jour ya mariage coutumier ndengo aliboma te mais normal. Oh papa ya modèle nino yango lisoto kobetela lelo passe na motema ya kosakana te. Totika la kaka na République démocratique du Congo isika ba biwa pi ba tubachaki espoir na ministère ya sport. Tangu Kabulo mwana Kabulo directeur François azwa ki pouvoir kasi ba komona ke nepotisme et komi bongo na ministère ya sport clan Kabulo et pesi pasi mwana na ye secrétaire général, mwana na ye secrétaire numérique, mwana na ye secrétaire particulier, master neveu bango na cabinet makambo e ko sila te ye mutabane ko lobaloba to mesika batie atie famille na ye pesi pasi wala ngaite journal moko de komi yango to kozongela ngo kaka na émission ya lelo. Toke de bongo na Paris précisément na ba street mususu ya Paris to ba avenue mususu ya Paris ezalaki bongo dans les noirs bakati pare uranium oyo bazoka na Niger bakateli bango parce que Niger alobi sikabe nous devons nous respecter avant ozo eloko il faut bosomba epesi pasi ya osakana te bandeko oyo ya France ba journaliste bango baleli. Il y a eu des coupures de courant ce soir, voilà, dans certaines rues de Paris. D'après les informations qui m'arrivent, il était aux alentours de 23h. 75 rues ont été coupées dans les 1er et 4e arrondissements, 62 rues coupées dans le 3e et enfin 34 rues dans le 5e. Totika na makambo otobenga ngoni conflit entre Burkina Faso topé conflit entre France na Burkina Faso ni France a suspendre délivrance ya ba visa tourna bango ba suspendre délivrance ya ba visa na bango et pas ya ba français nani azana besoin ya nani pesi pasi ba français ba ganaki musika ba kati kutu na vol la bango Air France. La France suspend la délivrance des visas aux Burkinabés. En réponse, le Burkina Faso à son tour suspend la délivrance des visas aux Français. Ah oui, c'est mal connaître le capitaine Ibrahim Traoré. Comme ça n'a pas suffi, la compagnie Air France suspend ses vols vers le Burkina Faso sans préavis. Pour la reprise des vols après 5 jours de suspension, le Burkina Faso les a réservé une surprise inattendue. Voilà, c'est vrai que vive l'Afrique, exemple à suivre, Namakam Oyo, capitaine Ibrahim Traoré, il n'a que 35 ans, ce jeune homme, Mambra Sala, à tel en Afrique, et peut s'abisso courage. Pendant que le pays, le France, va maltraiter l'Afrique, le pays, le Brésil, Afrique et Liboso. Et Kamusinga et Pepe Singa et Sengo, discours Oyo, ancien président et à Brésil, ou à comme ce nouveau président Lula, a zongina pouvoir, a expliqué l'importance, il y a BRICS, mouvement Obasali, Indien, Russie, Brésil, Afrique du Sud. Est-ce que c'est normal? Afrique du Sud par exemple, pour passer la commerce dans le Brésil, au Brésil, passer la commerce dans l'Inde, dans la Russie, va utiliser $. Non, il faut créer monnaie dans le Oyo et cause là pour l'échange, il y a certains pays. Ma bête malam, faut mon Macron à Mayanga. Ya révolution commis. Autre lobby quitter, tout lobby. Une nouvelle fois, nous allons supprimer la faim. Dilma sait parfaitement ce que nous avons fait pour supprimer la faim. Elle est maintenant elle est présidente de la Banque des BRICS. Elle peut préparer tous les papiers pour signer des prêts, pour accorder des prêts au Brésil et à bien d'autres pays. Parce que là, nous allons vraiment changer les choses. Certains ont peur lorsqu'ils m'entendent dire il faut créer de nouvelles monnaies pour faire du commerce. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Brésil et l'Argentine doivent commercer en dollars. Pourquoi pas dans nos propres monnaies? Pourquoi le Brésil et la Chine ne peuvent pas commercer dans leur propre monnaie? Pourquoi suis-je obligé d'acheter des dollars? Alors voilà, ça c'est un sujet qui est à mon ordre du jour. Et s'il n'en tenait qu'à moi, eh bien ce sujet sera discuté lors de la réunion des BRICS qui va se tenir au mois de septembre. Et également dans la réunion du G20. Parce que là, il faudra davantage de camarades africains participant au G20. Comme vous êtes en train de le faire au G7. Bana Djobour, Bana Dirban, Bana Cape Town, Bana Paris, Bana Bruxelles, Angola, qui ça monde entier, Afrique Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Oui, Lokole.
Tanga kara na village elle so likambaza na mboka ba olelisa ngiri lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez voir téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Collective à fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Atel biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Momoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la sabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya ban. Mbote na bino bande ko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyonso tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio Lokole et pa ya pito kuta la ka pona ko beta masolo ya makamazali ko le kabongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala ya yale to ko umela mingi te to ko beta le solo ya pasi comment est-ce que papa atikali mutakala jour ya mariage kutimi ya mwana na ya mwasi pasi ya kosakana te kasi ya mboto ko bakuna tika to développer no ba titre mais bosa ko développer ba titre tika to mona bongo page publicitaire. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là.
Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, avec la ministrise, avec ma famille, avec mon église, soyez richement bénis. Amen et c'est final. Voilà, Bilengue Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Okomie, depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà lié. Radio Locale Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana Naba Histoire Makoya bien. Vous les avez vraiment mis ma leçon d'enseignement. C'est pour s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile. Ezawana Takabona Bosebelisa. Biso, Nangana Bino, Toza et l'autre. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Balobaki yango France a vivaka kaka na ba ressources africaines. Sans l'Afrique, la France ne peut pas vivre. Mais sans la France, est-ce que les Africains ne peuvent pas vivre? Et comme ici Batou, na ba rue mususu ya France, ya Paris, courant et Katani banda conflit oyo salami entre Burkina Faso na France et puis na Niger batelemi yaya passe ya kosakanate. Est-ce que il paraît ba uranium et outra na Niger yango ba utilisera kuna pona courant mais yango coupure ça po Niger a boy sikoyo alobi ba sombango en bonne et due forme pesi passe ya kosakanate dans la France dans les noirs qui nous arrive ce soir de Paris. Alors vous allez distinguer dans Paris des immeubles sans électricité. On nous signale, ce soir c'était l'hélice qui nous confirme ça. On nous a pas prévenu. Il y a eu des coupures de courant ce soir, voilà, dans certaines rues de Paris. D'après les informations qui m'arrivent, il était aux alentours de 23h. 75 rues ont été coupées dans les 1er et 4e arrondissements, 62 rues coupées dans le 3e et enfin 34 rues dans le 5e. Totika kaka na makambo ya France et pas baloba pitolobi Capitaine Ibrahim Traoré, président actuel il y a Burkina Faso, l'homme fort qui n'a que 35 ans. Visa, il y a France, Pimela qui va Burkina Faso, en d'autres termes, on veut dire, la France avait suspendu, a suspendu la délivrance, il y a visa et pas il y a Burkina Faso. Alors, à l'air tourpe, président Traoré, capitaine Ibrahim alobi biso peto kati ba visa na biso et pas ba français donc français nyonso to alingi koya na Burkina Faso akoyate aloka pa msusi ya ozalaki na Burkina Faso comme français siko po ya mboka et comme matata et boyebela exemple à souka ya suivre ba kewa ati so tala encore plus loin bandeko et France a kataki ba vol na brisque et que de Burkina Faso te siko après 5 jours ba moneke KO shit manque à gagner ba ni ba zong sango siko pe Burkina Faso a pêché pour ma condition. Yaya, Afrique s'est réveillée déjà. Toloba quitté, Tolobi. La France suspend la délivrance des visas aux Burkinabés. En réponse, le Burkina Faso à son tour suspend la délivrance des visas aux Français. Ah oui, c'est mal connaître le capitaine Ibrahim Traoré. Comme ça n'a pas suffi, la compagnie Air France suspend ses vols vers le Burkina Faso sans préavis. Pour la reprise des vols après 5 jours de suspension, le Burkina Faso les a réservé une surprise inattendue. L'Agence nationale de l'aviation civile du Burkina Faso exige que la compagnie obtienne une approbation préalable pour son tout nouveau programme de vol. Le Burkina Faso n'est plus un marché où on fait ce qu'on veut. Le respect s'impose maintenant dans la sous-région par le capitaine Ibrahim Traoré. Nalobaki yango na bandela président ya kala ya Brésil Lula oyo aiko zonga zongi mikolo suna pouvoir a sepeli singa na discours oyo asali bongo na rencontre ba président et sika moko songolo a expliqué bango bien fait ya ko créer monnaie mususu oyo BRICS BRICS est l'association oyo basali Russie Brésil Inde pardon, Pakistan, Afrique du Sud, surtout basali yango pona ko émanciper les pays africains. Pona ni na pays le la G20, ba pays africains va participer à G7 de kola, mais bolungi évolution bandoko. Batuna doivent être libres, ya ko œuvrer ya ko teka ba minerai ba comme c'est do. Est-ce que ceux qui pays le la Brésil, lingi ça la commerce, na pays le l'Afrique du Sud par exemple. Est-ce qu'il faut quand même utiliser dollar? Non. Soko ko utiliser dollar, soko lingi ça la coopération américaine. Kitoko, est-ce que vous commis l'andalula? Dans bien des endroits au monde, les entreprises qui extraient les minerais ne font pas de reforestation. Elles laissent un trou et puis elles s'envoient ailleurs. Alors je vous le dis,
Je suis revenu à la présidence de la République après toutes ces années. Vous le savez, j'ai 77 ans. J'ai 77 ans, mais ma volonté de faire les choses, c'est la volonté de quelqu'un qui a 30 ans. Mon cher Olaf Scholz, je vais tenir ces promesses. En 2030, je vous inviterai en Amazonie pour constater que le déboisement a été réduit à 0. Et une nouvelle fois, nous allons supprimer la faim. Dilma sait parfaitement ce que nous avons fait pour supprimer la faim. Elle est maintenant elle est présidente de la Banque des BRICS. Elle peut préparer tous les papiers pour signer des prêts, pour accorder des prêts au Brésil et à bien d'autres pays. Parce que là, nous allons vraiment changer les choses. Certains ont peur lorsqu'ils m'entendent dire « il faut créer de nouvelles monnaies pour faire du commerce ». Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Brésil et l'Argentine doivent commercer en dollars. Pourquoi pas dans nos propres monnaies? Pourquoi le Brésil et la Chine ne peuvent pas commercer dans leur propre monnaie? Pourquoi suis-je obligé d'acheter des dollars? Alors voilà, ça c'est un sujet qui est à mon ordre du jour. Et s'il n'en tenait qu'à moi, ce sujet sera discuté lors de la réunion des BRICS qui va se tenir au mois de septembre. Et également dans la réunion du G20. Parce que là, il faudra davantage de camarades africains participant au G20. Comme vous êtes en train de le faire au G7. Ces forums ne peuvent pas être un club des happy few, de l'élite politique. Non, il faut faire venir les différents, les inégaux, pour que l'on se rende compte que les problèmes sont les problèmes de tous. Nous suivons tous un paramètre, un exemple, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans l'Union européenne. Monsieur le Président Macron, vous le savez, moi je pense que la construction de l'Union européenne est un véritable patrimoine démocratique de l'Union européenne. Après 2 guerres mondiales, vous êtes parvenu à construire l'Union européenne. Vous avez réussi à construire un parlement. Vous arrivez à vivre malgré les divergences, mais en discutant démocratiquement. C'est ça que je veux pour l'Amérique du Sud. Nous en avons besoin. L'Union africaine est bien mieux organisée que nous en Amérique latine, bien mieux organisée. Et nous voulons créer de nouveaux blocs pour négocier avec l'Union européenne. Et pardonnez-moi, Banque mondiale, FMI, mais il faut revoir votre fonctionnement. Il faut davantage d'argent, il faut avoir de nouvelles directions, davantage de participants dans la direction. Il ne faut pas que ce soit toujours le même club restreint de 1945, 46, 47, 48. Alors, cher camarade Macron, merci pour cette réunion et préparez-vous parce que je suis avec une volonté de me battre bien plus forte qu'il y a 13 ans. Tokende bongo na Kinshasa epai wapi na ministère ya sport batu ba sepela kitang banoma ki directeur François Mwana Kabulo banaba ki aye ko changer quelque chose na sport ba moni aye beaucoup plus na népotisme gourmandisme na cabinet na ye atondi si bana na ye mwasi na ye na ba neve na ye pesi passe ya ko sakala te ngai mutu na lobi yango te bali ko mona wana ministère journal Ode komi yango ba komi boye. Un ministre semble inclus dans un gros scandale de népotisme. L'éclat Kabulo au trône du cabinet de sport. Et puis si pas si ministre sport, Yemoko Kabulo bate chez moi, Yemoko ministre sport, Kabulo Mwana Kabulo, ministre sport, Okekoto, Mwana Naye, comme on a Flora Kashila Kabulo, conseiller numérique, Okitna Sekuna, Fanta, Moulaba Kabulo, secrétaire particulier, Okitna Se, Tania Kabulo, secrétaire, Okena Sekuna, Neve Naye, Nakombo ya Yves Kabulo, Jama, chauffeur au cabinet, Passia Kosakanate, Osikoto, Eric Kashila, directeur de cabinet, Ndekonaye Kaka, ok boy, Didier Moulamba, conseiller financier, Ndekonaye, Carlos Mukendi, intendant. Donc, tondisi bango na bango makam oyo. Aya, et comme on a boy, aucun ministère économie ndenge moko donc ba misusu ba gotika ba misusu. Et moi ba réfléchir pour. Yaya, boso banga te makambo le kana ba Afrique de l'Ouest. Et que d'abord na Mali, ma Américain qui na Mali et na Burkina Faso, Niger, boso banga te makambo ya boy. Alors, à qui faire confiance?
câble nous a déçus. Pasi ya kosakana te. O tolobaki te, tolobi. Ezanga ite mais mon journal am tolobi yango. Pasi ya kosakana te. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là. Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, Ekna Ministries, Ekna ma famille, Ekna mon église, soyez richement bénis. Amen et c'est final. Ya to kometela osiko lisolo ya pasi ya papa bokabola mama akotsa papa kota awa tuna papa usabonaki déjà na radio lokola papa Fiston to sabone bandeko lobi na tongo to salaki na émission te boyebi mwa mbininga mbiningizalaki kotambola va et vient pour la kolukaka benema pour na bino kasi na poko lelo yango to na émission o la sengi na bino bo partager ya partager soko koti o partager émission partager au j'aime et puis au partager pasi ya kosakana te ba parents ba botaka bana pour la ko bénir bana basa la batuma nene kasi soki parents ye moko abandi ko participer na malédiction ya bana na yese ke mabe koti pasi ya kosakana te na fandi boye bandeko lisole bandi téléphone eleli nini boye na numéro boya Zambie bandeko ya Zambie mbote na bino bozawa ba congolais ya Zambie mbote nous sommes le cœur donc na yeba kite botala ka na Zambie no ka Zambie batala ka radio le collègue ko sakana te na lo bara chaque fois on est ensemble mbote na bino bana ya Zambie na Zambie to sana Kitwe Lusaka do ebele donc mbote na bino bana ko so Zambie tant téléphone eleli na biboye ndeko moka be ngai comme na Dorcas papa Fiston bonjour ngai comme na Dorcas nini Dorcas o te papa Fiston talanga likambo oyo sola ngona bandeko ya radio lokole bo pesa ngai solution mais ngamoko na sa de makanisa ngai likambo nini papa mama pardon ono papa Fiston ngala ina bala sika boyera zimo bala na ngai na ko bala ngai moko kaka ndenge ba Ethiopie basala ka Ethiopie basala soko zing bala yo bali ba dote zate predote zate bombi ke ndengo ya na ko sala ndengo nini likambo mama o papa Fiston yo ka ba kamelekela na vina boy ba kamelekela susu tuni mama nini elekela osuboy atuninga mutuna papa Fiston oyebi ke ba parents ba botaka bana pona bana basala heureux ba protéger bana mais oya ngai ba parents ba protéger ngai te pasi ya kosakala te papa na biso d'abord likambo ngo ezala kuta la base de séparation papa na biso na mama basaka so ensemble te papa na biso akende Afrique du Sud vina epesaka bulu eke papa Fiston na kisasa ndenge jeune finance salaka na bandaye kotambola tambura ko bunda papa la kina mbongo pena te to yiba tu côté so kina mbongo pena mingi te mais quand même to bande ko se débrouiller ngana bitambola tambola na ngai na zwa ki mobile na ngai fiancé to bande ko évoluer très bien ngana fiancé na ngai wa papa Fiston ndenge zalanga wa dans la fiançailles donc chéri comme fiançailles et puis bokei bongo na mariage konso papa Fiston to remplissa ki betape nyonso tuana mais avant yango papa Fiston papa na biso lo ba chaque fois kaka bino banoyo boko bala te na kotala boza bana mbasi botonde nga ndaku awa boliko kelete makambu oyo mama ko loba mais papa lo baka yango chaque fois ko tshaba twa mbriema na kata ndaku bongo bala te pona nini bo bala bokende boza basi ya nini oh et pesa ka biso mutu ko soa papa Fiston ngana zwa ki décision ngai na ko bala pona na honorer ba parents effectivement na koma ki niveau wana papa Fiston tana aussi mobali kaka ndeza la kabosi mobali bino mbali par après et ko mama ko yeba papesi nyoso tout mobali ya bato zaki na volonté papa Fiston ba komi lettre pa na bango ba ya pa na biso ba ko kutana bandima pe lettre wana na pesa lettre pa mama apesa papa kaka ndeza la kabandimi koso ba ye rencontre ya liboso kaka ndeza la kala ba fixer jour o ba ko pesa biloko to benga ngonini papa Fiston na kina mukuse ya partager ko lisolo ozali mukuse ele mulaite et puis si passe ko pesa yo passe na motema papa Fiston kaka ndenge la ka jour ya ko pesa biloko po boyebi yango ba pesa ka biloko ba benga ngoni prédote non jour ça prédote to ko pesa biloko na yebite so ki doti bino boyebi ça randi bo sinel biso papa Fiston ndenge la ka jour yango wana famille ya mobali eye mobali na ngai entre parenthèses ba ye ba fani ndenge zalaka papa Fiston cérémonie nyonso to esalami ndenge salaka en fait ba balisi ko loba ki nzondi wana avant ngana bimate balobi kinzonzi tanzo ndelo ba mandengo wana
tango ekomi tanga kopesa biloko konso papa na biso atelemi abi libala oyo kosalama te ngana lobaki mwana ngata moko te akobala yo mwana o mutu baka sabaki kobala te na koso biloko moko te bokeni oh papa balba te mais qu'est-ce que papa qu'est-ce que papa bokile bozali awa te akobala te bala o bakobala te bako souffrir na mokili oyo est-ce que ngai na balaki hein bana mutu makasi bali koyoka te yali ko laksana kaya mutu makasi ngai tata te kaka soki nga na bota ki ete totala boya kobala te papa yo bongo na bana na yo papa we basalaka papa Fiston pesimba imba ya kosakala te ba calmer papa alingi te ba calmer ya kosakala te plus grave papa a panzi na bakasi masangeza ki wana panzi nga kosakala te oh papa o abe libo moto ngeni papa o abe libo moto ngeni chose grave papa Fiston papa longoli bilamba badi ko kata bilamba atikali ndenge babota ye papa oyo abota biso lisolo oyo bandeko na kisasa bayebi yango bandeko na soso bana Afrique ici ba lisolo oyo bakoyoka papa Fiston ngana sana Zambie komo na nga Dorcas eza rande boye tango atikali bolumbu ndenge wana bana msuba kimba kangi miso ya osakana te ale famille ya mobali babino oyo komi serie papa oya lingite bana ya bala bakangi biloko na bango bakenda ba Fiston banda bobali wala kenda na tikala sikomo na été ça fait 4 to que 5 ans ngoyo na zo cherche libala de papa Fiston et panzana na quartier o papa ya ndenge nini et puis et silika ndenge wana papa wala za ndenge wana soki kaka siliki ye fatika la mutakala o ngai na bungala ngana bundakala mbeli akozo machette soki mutatumule na quartier ya tikala ka bolumbu ya bolumbu azui machette abunda to bunda na makonga pona ngai mungala ya pa yo mukimungala ndenge ni ngwana ndengo wana papa Fiston ya solo makambo ya famille na biso na ko beta mote na bi tanga komo na nga Dorcas moten komo ya mboka te est-ce que bokomi hein papa ya ndenge ni wana papa Fiston na ndenge ya mabete banda kutu makambo wana ngana lota tata na biso na ndenge bien te na lota kana ndenge mabe est-ce que ezaka mari de nuit ton est-ce que bokomi hein est-ce que bokomi c'est que bien papa wa papa normalité pona nini boy ngana tena bi mais atabino moko papa benado mwana zui mobali ayena mobali aya ko honorer bala combien de jeunes filles oyo ozomona bazoko bota bazo bala te kaka ndengo wana mwana pesi yo kumu ayena mobali bondimi eloko epesi ngai mutu ko swa bandimi pe lettre jour akoya ba ye batiki bango ba ya mais jour bango koya pela papa sali ba scandale ona benga ta lokola papa mole benga ba scandale ata yo moko est-ce que papa wana comme ça ki mwana na ye mobile mwasi ya butu to ndenge on ne sait pas ata kutu mwasi ya butu ngo otika la mwana espace cité ata yo moko mokili makambu ya makambu o na radio lokole o to komona makambu ya marque na marque likambu ya sobre bandeko papa bino bona bana bino basi ata bino moko mama silika nde ali agutu yoki mama libale za sute libale kabwana mama tikala doki babo yana pona makambu oyo papa Fiston mo tala likambu ya boy siko ngai siko pena boy na siko mbali na ngala Zambie anabala na benga kuna jamais ngai pena afwa kumputu na kosala vie na ngala ndenge na papa Fiston beta lisolo oyo pona openie kaka bandeko musu ya basi beta mo ba apela ka oyo na yeko comprendre tomba de musu ba ngai pena do famille na ngai mwasi na ngala bana ngai to famille na ngai mobali na ngala bana basala kana raison makamboleka trop tala pena boy papa tayomoko atayomoko atwa papa wa manga bangala bayoka asonité tina niveau wana yotika la bolumbu na miso ya babokilo entre parenthèses jour ya prédote sope prédote bayoko pesa bloka libala mwana yo atayomoko soka ta bakalmaka ye eke bandima fani nie bazwi biloko wana est-ce que mariage ngo ça heureuse bayinga bota bana pasi ya kosakala te yaya yango na esaka bino chaque fois losambo efutaka yaya losambo epolaka te o yaya tchaka mabolongo ya sambela même si malédiction yaki na 5e génération yo moko kata balio yaya kataka balio wana yo moko kozela te bakata ko balio wana est-ce que bokomi tango osambelaka kataka balien nyonso tu wana mabe oyo bapara basala ekomela yo te yango komona ndeko mususu aza malamu na libala na ye aza très bien mais azoko bota te ba difficulté azoko zwa mbongo mais esila kaka boyi nana to loka ozomona ata yo moko tala na niveau ndingo wana ya
Moussa ko mukolo zwa destin ya vie na oyo moko. Boye pasi. Tango na ba famille mususu okomona ba bali, papa eza esengo mwana ya mwasa bali, ba garçon mususu ba bala ba famille oyo basi bazana ba riche, garçon pauvre. Na sima ya mwasi bazwa vie. Omona mnado papa ya mwasi, tena na mbongo apesi fond de commerce. $30,000, $50,000 par mois. Quel est le bal yo pour banda commerce pour avoir la stabilité. Bazali va pas ndingwana. Tala papa malamu. Mais yo pena papa yo moi no bali oya ko tchaki ndoki, oya ko longola blamba na misu ya bato. Soni pete ba inviter bala kiona. Tata ya ndenge nini oyo. Tata wana ta mwana yemo ka bonga te. Il paraît mwana yemo ko takena poto mais akipaka ite. Est-ce que bokomi? Kala ko luka oyo. Est-ce que bokomi? Kuganga ganga bino bana bokipanga ite ekutu boy na kolongola bla yepo na kolongola bla ko na nzembo ko na normal papa ndenge nini oyo na bondoki ya boy pasi ya kosakala te moto nzambe landa ye sika zali wana est-ce que bokomi boy te pasi ya kosakala te jeune fille na yo pena zo bala oh libala iwitaki na nzambe oh libala ya boye esengo na likolo ba jeune fille belé bazo ko bala te bala besoin ko bala mais ye mwana na yo pena ye liyo mobali bondi ngalo comme sanga andi mbena lettre wana jour wala zela sala scandale kaka jour ba ko pesa monga libala ya ta yo moko papa ndenge nini libo mapete pasi siko asi mobali na ye akena ye na ona beti kali solo ya to beti di solo to tanga komba dokas awa to tanga ma mutu mususu te Tango ma dokas awa et pas dokas basé belé ya iba fisto ngana za na Zambie to beti bokomi c'est que bien ya na pesie numéro ya prophète Ali Joazo ifata na musika assemble pona ye na profiter pe l'occasion bandeko pour la ko rappeler ba kamu ya anti-poison to ko na muki na éviter qu'est-ce qui ne va pas avec ba Congolais sur ba Congo on a problème tant que ba awa bazo teka kisi ya anti-poison pour la ko sauver ba bomo inabino ezali oza na besoin nango obengi tokopesa numéro no pa bato oyo bazaba in charge ya makambo bato oyo bazana nango pona ba pesa bino nango partout na monde okende routine de la yo kasi bandeko c'est comme si nous Congo on a des problèmes comment est-ce que bino bozo obenga ngai tango oza na possibilité ya kozwa yango te ya basala kande ngwate désormais ya enfin obenga ngai pona anti-poison yeba ke komi prêt ko benga ngai te soko na le prêter to prêtité ya kozwa anti-poison, plus s'il vous plaît, c'est pas bon. Ce que vous avez prête, to prêt, il y a kozwa anti-poison, nde obenge piye ba yango, bazo ko pesa partie ya dembuma. Na baki mbuma moko garantie ya 6 mois, dembuma garantie ya 12 mois. Alors bato bazo ko pesa ka partie ya dembuma mata auto ba kité. Ce que za la Belgique, okozwa yango normal. Ce que na libanda ya Belgique, to libanda ya Afrique du Sud. Ba kotelo yango na poste na pona moyen musu boko yokana me ba frais oyo ya poste eza na mtu mingi za 5 euros so 7 euros yo moko ko futango auto ba kité tolobi to est bokomi voilà to ba kité ko umela mingi te to komi na biso na suka na poko lelo merci na bino bolandi biso bozala ki ebele merci na réalisateur ya émission oyo Chris Larise Pelende merci na assistante na ye Winnie Larise Pelende merci na Marie Naumbi la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbira ni virage au combien c'est que bien ya to partager tala li solo ya somme oyo papa mama peut-être esungi yote omoni yango mabe mais ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala ya na senga rabino bo partager ya partager to kutani Lobi na tongo pour la numéro sur Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Hein? Chap chap. Et tchara. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Tout le monde a Kambouya, Mike Josh. Bon, moi, que compagnie. Brand marque déposé ya sika ya mwana mboka oyo asali pona kotombola bendele na biso na mboka ya bapaya ya auquel États-Unis d'Amérique okokuta pena doki esika ba classe pena doki ba brand ba marque déposé okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yikolo baboye
bandeko ebele bali kobenga bozo kobenga biso mais pesa biso numéro ya Mike Josh d'ailleurs numéro zo leka yango bo numéro ya Mike Josh yango ata to ba numéro ezali wana bon kobenga oui c'est vrai c'est important kobenga pour ba détail mais ezala ngo simple bandeko site yango wana yo kotigara na site soko lingi ko somba olingi ko sala commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyonso tout yo kotigara na site bandeko site yango wana to site yango wana okotigara na site wana donc okota site e ko pesa o boyinde bo moni yango zo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté wana marché au tali article ils ont la kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya kosakana te nyonso tout au ko besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyonso ka radio lokole voilà pour la papa sac qui pena ko taper laptop vous comprendre au côté laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyonso tu kolinga kotaka na site wana komona yango ça qui oyo Mike Josh et silika kate voilà na ça qui bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye yaya toko changer ba montre le quoi na film montre oyo à Mike Josh et ça ba ya to kata on ba sachet o azo ki acte ozomona to kata na ba sachet yaya to ko mettre dans l'isolo to continuer information tire to ba ya sponsor po ezali non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga session sima voilà montre oyo et ça waterproof. Mais waterproof à l'accident. C'est-à-dire que montre on est dans la tango boye. Na côte la piscine. Na côte la maille. Na côte la maille pena boye na côte la maille montre oyo et ko bebate. Yaya montre nous l'attaque. Ce que ça qui a griffe à mundele, ya étranger ne mbango griffe wana ye soki nini, soki songolo parate. Yaya Mike Josh. Ya mwana mboka. Montre on a rodina na maille. La sokolo na piscine. Pourquoi tout ça na hiver ce que tu as été, vous pouvez plonger dans la piscine, le monde montre pas ngoyo. Et ça ebele ya kota na site wana, kota na site commandé. Ceux qui comprendre te benga Mike Josh. Benga Mike Josh numéro ya ngwana obengie. Ya ko benga été pour osenga musala et puis si passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pour makambo benga makambo souté. Benga ka pona oyeba ko sala commande na yo. Commande na yo. Pour la commande, au bengi pour la commande, sur comprendre, sur possibilité de comprendre, les sur le site, au commande, nion surtout les alliés noirs sur blanc, bandeko. Yaya, n'a pas lunettes. Mike Josh, comment dire, vous comprendre? Est-ce que vous comprendre? Lunettes, Mike Josh. Yaya, nion surtout au salon besoin, yako data, et zalina Mike Josh, atayo moko. To supporter, yaya, bisola bango différence yena. C'est pas la grande défilé des modes. Ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili, ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to kocha to kolakisa o ndenge nini yo benga. Ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie. Kota na site sala commande. Ba mission so zakala kisasa sala la commande. To sala wapi sala commande kota na site wa to telio site yango na kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa yaya to na ma précision moko mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh à les États-Unis mais as actionnaire problème te alors bande ko benga kebele bande comme ça personne qui commande on a besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke ete ka na prix des gros
Alors prix de gros wana pona Mike Josh atekela yango bakoya kotikela yango tina ndako isina to na boutique to na adresse au kopesa et sengeli na yo oskokuza 50 pièces seulement bazo banda koteka partir à 50 pièces seulement et ça quantité moko industrielle pour prix ya mukie wana batie et ça pona baso en gros soki osala moya ko somba en gros te bandeko soko pesi order wana to proposola ki yango okopesa na yo order na yo pesi commande il y a 5 pièces il y a pièces boko il y a 10 pièces il y a 20 pièces boko zelati ekoka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer DHL s'il vous plaît tin adresse oyo ko pesa est-ce que vous comprendre ce que pesi commande na yo na lingi na 10 pièces ko lelate ko bangate et ko yeba ko pesa au délai oyo 10 pièces na ko ya ce que lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko donc bande ko bosa na Europe bosa na Afrique en fait na Belgique na Espagne na wapi partout na Congo na Angola bosanga surtout ba ya Congo Brazzaville boteka ba puta mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo mapute ouais ça mapute ya Hong Kong. Auto en anglais ya fake originalité. So mbatekla ba super wax original na Mike Josh. Bo sangisi muke bo pesi commande boko zo yango te o to lobaki te to lobby. Eza pour na Mike Josh. Moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, moi na koye ko la pousse avion militaire peu commercial, hélicoptère militaire peu commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.